On doit se soutenir Fabregas. Oh, Fabregas ça va bien. Tu ne connais pas Robinho Mondego. Il y a une bague na musique. Bon, tout na mingi makambo susu. Ah chérie, biloko tikelaki nga pourquoi le yango ah mama. Isanga sentiment soso dodi. Mwamba na bilengi na nga sentiment likakweke nango. Akoti nango na yamba, amati nango na nzete. Tout le monde qui non na biso Robinho aleki alobi ke non. Aleki fait rigola na ba vieux. Na ba vie ya ba nzemu na ba internet aleki fait rigola. Mais habité. Et ça quelque part ils disent oui à lobby vérité. Est-ce qu'il fallait que le bango kaka selon yo position ndé. Na songo bien te, à lobby vérité ta. Ancien na vie ezali ko finga te. Ils allaient pas se mesurer na ba grand. Mais c'est un peu que le ba pe moi makambo bo soko kende c'est ça, ba se mesurer na ba grand na impolitesse. Comprends? L'impolitesse ezali arme ya destruction ezali échec. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours à mot de confinement. Bon, on a demandé de bota. Ok, quand on a son nom, parce que tout va bien aussi ma batte. Ok, quand on a son nom, il confirme. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous salue partout dans le monde entier. Je sais que vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre et je vous invite tous de bien suivre cette émission parce que bien qu'il y ait confinement, bien qu'il y ait quarantaine, bien qu'il y ait virus corona, donc coronavirus, mais tout ça toujours voilà. Pour nous servir, pour informer, pourquoi pas, pour former, pour divertir dans l'ensemble. Donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas seul dans ces plateaux. J'ai un invité, à son parcours Moulaï. S'il faudra parler de lui, je commencerai que l'artiste a commencé dans Wenge Tonya Tonya. Après Wenge Tonya Tonya, Wenge Musica Maison Mère. Après Maison Mère, oui, à ça qui moi j'aime pas le Bessona. Naya Poli. Après le Bessona Poli, actuellement on a Jet Set, un groupe cher et a fait rigola. Il s'appelle Ferrari Limousine. C'est lui mon invité d'aujourd'hui. Avec lui, on va parler de tout sauf de rien. Ferrari. Dona Kondi. Boni papa. Ouais, calme par la grâce de Dieu. On va confinement. On va souper. Deni santé. On y santé. Santé ça bien vraiment. Maintenant, gardez-moi distance à 1 mètre. Déjà, distance à 1 mètre. Mais c'est l'artiste. L'action nous ressort là pour nous maladie oh n'engagez pas ravager ne va kufa tout le monde a peine à faire rigoler la paix à sali penze mon ango c'est l'artiste ko lo banini concernant maladie oh je comme en tout cas nous avons le logo na ko lo vaccin na sandika nne ba regret parce que c'est logo est plus que moi tout ça tandaki na moté ka boy pas moi il venait attaquer tous les 4 coins du monde tout le monde dit aussi ça n'a pas maillé les mains tu peux perdre d'espoir parce que il y a toujours la foi par le banini tout est possible c'est lui qui croit quoi voilà qui croit en Dieu voilà alors tu les ganango na yebi ke les kaisa flewe les ganango nzamba zali tout ça va makasi to respecter les principes la prescription va zo fait sa biso ya mona la ndeso so ma biso poto servir voilà là c'est un mot fort il y a artiste en biso Ferrari. Je vous rappelle que c'est un artiste chanteur, un artiste musicien chanteur, auteur-compositeur. Aïma Ganzimo Belé Toebi. Ferrari, est-ce que vous avez très peine à répondre à Mituna Nyon sur bateau Borta la biso? Bon, on a poussé à Tunayo. Sauf que ça va question mon boy. Ça a bien. Ça l'a bien replacé baningate. Voilà. Il y a ko fin la pété. Kota na banda kwa baningate. Voilà. Les soirées ya biso mi balega. Les soirées ya biso na makambo concernant ngana yo nanga. Mais quelque part na yambi chanteur, na yambi caméraman té na yambi soko démarrer biso amolo mo to ko na ça le monter sans permission monsieur. Yango ça il faut demander. Yango ce qu'on a sengi. Nakufa lokola samurai se na mbele ya sebisa naza na fasilite kokanga nzala me ya santima te ezalaka na force te nga mwana bato nazobanga ekumbanga ebwakanga tino océan pacifique nakosala te lokola jésus que ça volerait pas jésus sanala sopo bilei nalembolaki na monoko mama ya kutale ah chéri biloko tikelaki nga pourquoi le yango ah mama
isangwa santima soso dodi momba na bilengi na ngai ya santima likaku eke nango akoti nango na yamba amati nango na nzete ameki kulanda na selumuki enta likaku aseki nenga osana kutala kumonde ndenge mopano etoboki nga makala konki atoche mungu ezala toujours ngai kasi mono initila kotia secret ozalaka deja suka likai leo. Voilà. Est-ce que déjà mon poulet est que nous aimons bien? Je bien. Oui. C'est aussi il faudra parler de toi. Nous disons moi on sait comment extrait wana. Est-ce que et Baki s'appelle moi 1 plus na vie na yo? Ah ouais. Baki destiné. Belé, Baki belé sur le plan artistique. Nous avons un voyage sous puis ça na relation na bato musu na ebaraté to ebana bango pona yango. Bato musu pe ba ebara moi danser na su moi bien chouchou. Nzembo wana. Mais frère est-ce que on qui sous maison mère en pona nini? Iloko pe na nzembo kitoko pona maison mère epesa ce qu'on on qui sous pour ani. Non, ça parcours à via mutu. Voilà. Et Babylone propose des disposes. Voilà. Et on met to ting to tigran Zambia sala ndenga lingi pona biso. To sala ndenga biso to lingi benate parce que oh biso to lingi na Nzamba lingi peut-être thème ya ye go lika iliki kaka. Et on moni que ça parcours à vie. Mais on met sala ngari. Ils ont des temps ngai. Moi ni comme toi na temps. On a déjà depuis temps na banda musique na beta le show. Ba redi makani ba batuna kalamba patika zali. Voilà. To sala na bango ba papi ma paga juma ma fifi mo kono ma solo ba jida le silo la fa gâté de Paris depuis. Voilà. A Freddy Lyonze Benaker. C'est-à-dire ngai déjà parcours musical na ouais parcours musical na ngezaka déjà vision na ngezaka déjà jet set ezaka na zade ba le padre avant na kota na padre tu sais tant d'autant ba chika montant le padre sali orchestre si que zo répéter chez moi aussi dans matonge ngana ya wana na bepo ko na tellement na gina no pina ba je mo bo et on recruter si quand là ça va déjà mais na zo occasion te ya uzala parmi bato ba recruter parce que na sala même pas test na zo tant en matapodio parce que j'avais pas les finances voilà finance ezalaki moke mpona kokorompe mpo bametre basérie wana lika de ce que c'est la pena que na so okepi na portfolio ça va pena omata na bata wana ezalaki bongo pena mpo okuta plein ezali bametre na baporte babisi eliki uta l'hôtel manhotel quand même nani bokoti mpo orchestre te bayebi na niveau chane na yo te balia wana mpela ata mosu okesana buso babuna esengaka mpe po tie mosala osérieux te kuti pena ke sécurité eza wana fo lesa mwa moke nganaki nango te me na nde koya ti betango baye kolongo bake na métropole na ya me nazoka change et le gars ramona mbinza ba pigeon awa vena ngata lubwangi ngi aki pembe nakutana na papa Théo Tchudi Sigana na koti Tonia nous avons travaillé vision na ngezaki donc tu zo beta na Tonia wana mais esprit penza isa na ngona tizake no boko sali kaka c'est beaucoup ça le président quelque part ngana kosate ngaza mutafi na kosa nzini dans le sens que non esprit na zapina wana te nazo kosate mais ko lokola tant esengi na travail par wana ça kwa mutu na besoin bi mavoka no vani botoki mama avoka mais ils ont été pas sous ko sala yo pesa diplôme wana mo kende mbama na moti les gars nous avons la première primaire nous les gars parcours la vie na mai kende si patata m'intéressé maison mère na ke maison mère na mendina vandi bien na maison mère pesi openzemu oui maison mère on a travaillé mais c'est ça wana te esprit nanga peut faire des senga na yakaka tio monique tango ba beso basaki moi j'ai kolunga na poli ba senga te ya de ça boy ya poli za guitariste monena na biso le beso c'est un grand animateur et c'est une figure mo ya chanter à la poto voilà et on a comment il en a mon agrisa le contraire ndena mon guitare naki banzonga nanga su maison mère na ndenge tana ngai na moni ke koki moi so le kamon na ngoma nango ko forcer te moi ti na tango na za sikoyo na ke jet set mais est-ce que par rapport à parcours wana Adolphe maison mère na baya poli est-ce que moi te que no l'excel pe moi tant detini que no moi tant peut de fala ko sala dia quelque part ou évoluer des temps pour dire yo so kota na boye pendant que bani va évoluer yo so kota so bima non ce n'est pas ça mon mutaza na chemin na ye ko ya moninga zangaite ko ya zangaite ngapi na chemin na peut-être na ko triompher ka ko lega peut-être ba o ba ki passer on n'est pas pressé na ça ndenge nzamba zo sa ile là ndenge parcours na ngezo kende ke senga ngana kende la bon voilà merci aussi il faudra parler à jet set là sur un ami toi ouais est-ce que vraiment tu te sens à l'aise parce que tout à qui va toi là qui est mon côté hein
Oui. Oza pena yo moko to côté ba chanter musu pe bazawana ba danser pe bazawana. Comment tu te sens là-bas? Pas faire rigolo. On est très à l'aise, très à l'aise. À l'aise, le jet set c'est très bien. Nous avons le chef monsieur Freddy Magoa Magaouz, vous maintenant Nicolas. Donc ça c'est tout ça bien à l'aise. Mais est-ce que le mot ba balobango trop na ceci na qu'est-ce que des comme là yo? Balobake non, tu chantes presque ningi mon affaire. Tu y est pas faire wana. Est-ce que ce qu'on a fait pendant on peut ça autant et yo pour s'exprimer pendant que yo yemba ningi mon aïe. Déjà peut ça abiso le temps, déjà peut ça abiso. Mon abiso va voyage. Après ça abiso micro na yé to yembela. C'est beaucoup déjà. Donc tu vois dans le sens que na full open na que non des ava full déjà full la biso, voilà parce que toujours voyager, toujours yemba na yé. Côté les déjà na yé go yemba na yé tike la bino micro na yé. Bolingi ba full ba tunde ba full nga déjà bon déjà de full ma. En attendant le bon meilleur déjà bon on a de voyager. Yemba na yé. Après ça abiso micro na yé. Donc c'est ça déjà. Déjà ni etinda eloko ni oyo sala au yemba na les padres. Voilà. ezali ke nga nayembaka lokola lepadre te wana azali un grand professeur ezalokola livre moko oyo biso tozokota na kati tozomona vika mpona koma jésus mpona okasangisa oyo na oyo ye aza na niveau wana parce que aza mpona nga namonaka aza lokola 3e école après odemba na fiesta école ya lepadre donc tozali na kati école na ye yango na ntango ozoyemba accent r moko ekoya donc toza na ndenge okima yango te parce que si totangi dans une école wana aza toujours na identité école wana. Alors par rapport à professeur na nini esala okonveka ine eloko ni po faire pena andima okuta na orchestre na ye jour nayaka nasalaka test na jugement nzembo na ye mwa jugement bongo sa test na nzembo le pas direct okita nango nde nakenda nango bien toyoka ngo nango Redi Makani, merci pour l'assistance. On a passé une botte à mon colonel Daniel Mako. Il Naza Hotel, en tout cas, ici, à Pemera. Eric Djenga. On a passé une botte à Michel Ngoubi. Patience Maombi, honorable Desté. Alex Makutima, général Elvis, Bambo de Vélisika Bali. Donc, monsieur Daniel Boudjiri, qui m'a dit Mackenzie. Donc, on a mwa ntango ata nalinga na pongi na miso bolingo elalisaki nga libanda nyonso mpo balobaka na ye mabe mingi nakombo na nga naza innocent nakomi omona pasi mpo na nini okotala te mamoninga oyo azali sincere Adolphe Muteba bayanga na nga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble ya ngai moral bijou vangu afrika eza monene jamai kokona bolingo oyo opesaka ngai ntango napesaki yo motema na nga gere soki obebisi nga na bebe obongisi na lingi ezala avantage ya ngai na yo Adolphe Muteba motema na nga epa na yo nasala lisusu nini makanisi esilinga na bongo koboma sola anguna batei yo nini obosana masotolakanaki ngai na yo dona konde cilamwina bakundanaka moto boye te na maloba bakiza te pesa yo ta ntango se défendre pourkui bazoboya ngai citation nazaki jugement par défaut m'avait chanté les Tumba plaidoirie au démon naza plaide au démon mpola po bavoka basambelanga likambo intime na compétence ya bazuzi ya balabala na soulevé juridiction incompétente afrika eza monene jamais kokola bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motima nanga gere soko obebisi nga na bebe obongisi na bongi ezala avantage ya ngai na yo voilà kotango sisi oyemba faire aloba noni aloba nango petit frère azemba bien oza déjà na école ya jet set voilà kota kaka ovanda omesana ena kote est-ce que toyeba par rapport ane toyokaka kaka parce que biso toka bamisien te toyokaka kaka ke no système ya badose ezalaka monake yo utaki ya maison mare ntango ye na jet set barecevaki yo ndenge barecevanga bien très bien blessé ezalaki nango olobi blessai plaisir ezalaki mpe ezalaki d'abord ntango ye
orchestre Batokomi qui dit ça au respecter la loi, la norme, c'est comme ça. Voilà. Quand on a déjà tétité, on a déjà indiscipline. Ngai naza artisan de non-violence, nga nalinga kimia, nalinga koto savoir. Ya, bayambanga bien. Ce que frère, nous avons une carrière dans les okene. Yo mo mi le belarani, lobby après lobby. Mi le belarani na carrière musicale. Na mi le belaraka makamba bien parce que moi je souhaite aller mal à zete. Ouais. Je souhaite rana kendira à dévotion. C'est ça. Parce que quelque part on a raté peut-être besoin d'avoir arrêté par rapport à tout nous peut-être ba ya simana yo, on sou peut-être boyana ba on la mort ba il faut ba comment moi likolo yo siko peut-être aux anang. Non, on a bon équipe. Nous sommes présents dans destin. Les politiciens sont rebelles, ils sont antiques. Moi, je suis comme président. Mais quand on s'arrête, ils sont président. Mais personne ne l'a dit. Donc, nous sommes dans destin. Donc, on a dit que si on s'en va, on a dit que si on s'en va, on a dit que l'orchestre. Parce que ils attendent, ils peuvent souhaiter, ils peuvent vouloir un orchestre. Comme si on a danser, on a danser. Parce que nous avons comme prêté. Ouais, c'est ça. Les Angles. Les Angles. Voilà, parlant de Jet Set, tout le monde a qui l'homme qui en a avant vous. Avant vous, par hasard. Non, par hasard, voilà. Par hasard. Et après, par hasard, tout c'est la ligne. Après, par hasard, vous avez la Black Box. Black Box. Après, vous avez Black Box dans la première chose. Surtout au Yogo Wapi. Ah, bon, la mélomane, non, il arrive à Yogo Wapi. Pour la première soin. La première soin. Ok, là, on est. Ah, on a qu'un abonnement donc. Licolo, le bataille mon frère. Ok, là, on est Licolo, on est. C'est de Licolo. Ah, tout ce qui est dans la tout ce qui est dans la musique, les armes, Licolo, c'est de mes arabes. Ça, ils ont la yango qui est tout. On va bien avant. Ndumba te kaka bolingo te kaka soulagement. Atia katalita bisa bizu te pona ngonga. Ah omeli kuna seke mama bokilo apesio kiti ta bokoma pia ka kochira bazoka na kiti sinonima kobwakisa. Eza berera nzoto na ba oyo bazanga bolingo. Osana choisir ozoluka nine. Na le livre ma Yesu soki ozalaki nzambe te lelo lapa moki. Passer que n'a que le camarade m'a fait sans conseil n'a coûté pas là to tomber malade même cas mon temezo tunanga sugi de kache akoluke pa bundela yo bitumba ya bolingo to poli moto wa pimeli lo vendeti moto wa beteli kofi soki evimbisi liswa kosaka ba betenzete bolingo le lisi musika no lemba ndombolo akomi koyemba sunga choisi bolingo lelisi prophète ni belève que c'est que l'amour au chéri ya boye azwili mbando atanga te yango afese solira misusu bilo kwa chambre froide ça n'a pas de bolingo choisi matata era nani yango akanga ba chance na ngai ya vie afunga lisito yekangi ba chance na ngai na mise lipapo mabola bimi meilleur souvenir pas modèle sila et comme si bon vraiment vie na ngai. On dirait souffrance voilà, c'est trop bien. Mais dans le studio, dans le studio, on peut ça qui ont déjà les pas dans la qui d'accord, non? C'est tout ce qui est bien. C'est dans les bons. Donc, par hasard, la première fois, c'est loin, la maman qui est dans les bons. On s'est chanteur, oui, je me rappelle bien. Est-ce qu'il arrive à rappeler que nous faisons à la TV? Nous tout le monde voyait maman BPC au Canada. Ça va bien te déranger à l'étoile. Mais chanteur, bien chanter moi maman B. Ça va bien. On peut ça ce que tu as conseillé. Non, on peut se conseiller d'abord avant c'est un forgeron qu'on devait forger. On me faut pas bicycle au café. Il y a place d'entraînement, il y a place de ça bagarre. Voilà. À côté s'entraîner au ça bagarre, mais tant que bien na boué. Je me dis na kebo c'est dans caissier déjà. Alors il y a un caissier au gaffe et puis ça méchant. Donc il se contrôler sur son sérieux. C'est ça. Son est les lots. Surtout bien tout la peine na terrain. Par rapport à bana mai. Mais ba oyimba. Ba oyima nengeni. La musique a bien ça. Vous n'avez pas parlé à l'orchestre Jet Set. Donc on le met d'abord orchestre tout en général. Quand on a le but bah jeune talent bon.
ne dis pas des jeunes, on a artiste, talentueux basé de la RDC. Tout en a TV, tout en a radio, tout le monde ça va. Les jeunes besoin de voir on bien. Malgré bah monsieur super besoin de marque, il y a Teti Kaka, la plupart aux hommes qui m'envoient qu'un. Est-ce qu'on peut mettre un temps à peu près comment il y a battu que non talent de type et maintenant c'est non Ferrari. C'est un problème. Surtout bête non tourne à maison mère. Ancien collègue na yo parce qu'il y a pas salaire na dit c'est d'avoir qui maison mère. Ndé qu'on a biso Nicodème. Emba né. Emba bien. Emba bien. OK. Solo que bête sur la nani ya depuis Pomba Emba né. Très bien, depuis Pomba Niance. Très bien Emba. C'est pourquoi vraiment morceau moi depuis Pomba. C'est possibilité ça. Yakano kite kolela nanga kozala hymne national na mboka yaba mure. Voilà. La PCP bon rétablissement à parler. Voilà. Avec santé dérangée, mais nous sommes en forme déjà, c'est bien donc. Voilà. Voilà. En tout cas, Pomba depuis. Voilà. Pomba depuis avant guérison, on a sur semaine avant ici là. Nakota cheyo to mekampe ko beta lisola ndenge ne kendaki merci na nzambe parce que batelio bon de si tout dessus Fabregas emba bien ça va bien no bango pena senti que non oui ba jeune moi c'est débrouiller bango bien ça va solo na oso beta bien yeli na ba te ngana ngalo baka mam ndenge zali non on a constaté ya mabe no ko mabe Fabregas oso beta bien ça on ça ndingo déclic à travers voilà la professionnel tout j'ai dit qu'on a eu Robinho Mondibo ya una bagi na musique bon tout na mimi makamu susu ko komi na nazo comprendre parce que nous sommes chanteurs voilà parce que ça va gérer la musique donc si pas ça chanteur allez quand maison mais en salle moi je suis yo lingo comme c'est mission ndezi ya moto oh ngato beta maso na ngai na yo na bato bazo travailler bien bazo pesa musique na sonner ba pesa mboka il y a au travail bien de tout alors lingo ba kenga na lugo vraiment lo ba me comme yanga te ngala ko mote bon bino se pela na temps moi ne bon c'est on mande fona chez non moi pas ngana tuni yo kaka ndé question to bandi bobo na tuni na bibo et pas on te na biso na ni no falanga tera ba dona konde mais quand tu veux chanter to que susuna nsusu oye pena réponse est et to que non absalam ça bien ça va bien ah mais faut le bobo bon bisa pour ça côté chez bino moko jet set donc chana ko les padres te bona il y a les padres te entre bino kana kato galactique voilà na biso basa misala bien na ba chanteur to na ba tout na ba chanteur non parce que na yami na yo chanteur na ba fils à métier là voilà bon première voix tous en ba fiston télé tous en ba guide digital ba bito guide digital amona kaza lokola Gilles le président c'est ayebi chant tu comprends tous en Igor Lubasa Igor Lubasa travaillera bien tous en ba Mao tous en ba Rizé so pendant que tant na ba soldé belé na kati ya jet set vous ça peut être presque la même génération à ce hôtel peut-être mon tout même génération ah ouais non par rapport à génération musique ce hôtel peut-être mon tout monde libanda azo manquer faire égale à respect par rapport à la musique mais peut-être bas niveau on a fait arrêter et le belabino nini et révolte rabino te au fond là ça la bino non ça va pas ça va bien parce que tout le monde à niveau des padres et quand ça mon amboko c'est un Congolais ce qui est sur la Congolais qui voilà à bossa grandeur malobelo moi parce que la vérité mais ça libino passe vérité ouais vérité a été blessé mais le gars est la vérité voilà ils ont négocié sainteté et triomphe kaka voilà pour la vérité nous avons pas pour l'homme à place de rendre compte bien pour peut suite mon agena nani ya solo vérifier boy a betu mbata mona ko sa bongo tene tanga vérifier betu mbanga na bina solo soyez comme solano que ce soit le respect zone c'est le respect tu vois le logo la vérité te sur moi la vérité te blessa la vérité te en plus c'est un jeu tu comprends mais quand c'est sur une dette les leçons on a posé question on a peut-être ba tenir la rigueur question d'être tout le monde qui non on a biso Robinho aleki a lobby que non aleki faire rigolo na ba vieux na ba vie ya ba nzemu na ba internet aleki faire rigolo mais habité
Et ça, quelque part, ils disent oui à lobby vérité. Est-ce qu'il fallait que le banc, toi, selon eux, position on est. Non, c'est une bien, à lobby vérité, vérité, non, lobby. Dans le lobby, yo sont soumis à ton lit, pas. Faut que nous le voyons tout, que nous on a laissé parler les deux. Non. Et ça, publie ça bien. Dans des tout ça, boy, l'élo, des tout damé, boy. Le roi là, nous on a dit penser ça, des tout au fond de damé. Vous avez respect? Non. Vous avez logique? Non. Vous avez bien éduqué? Non, ce n'est pas bien. Parce que, dama. Tu as ma casse, il est là, il faut consommer ça. Voilà. Et vous consommez votre œuvre, vous avez besoin de chiffre. Donc, il va grandeur à votre. Hein? Non, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, merci. Et ça, réponse, mon gars, Obi? C'est ça qui est tout. C'est ça qui est tout côté. Pour avoir avancé dans la vie, ils allaient au fin. Ils allaient pas se mesurer dans la grande. Mais c'est un peu que le bas, moi, ma caméra, je suis que c'est ça, se mesurer dans la grande impolitesse. Comprends? L'impolitesse, ils allaient armer la destruction, ils avaient échec. Tu vois? Même des gens ne vont pas parler, ça, mais tout le temps, tu n'as pas une école pour bien éduquer. Pour ce lobby, les Kambats ne considérer. Voilà. Ils arrêtent le lobby, les Kambats ne moniquer. Donc, si tout le monde a bon dans le tout, c'est normal. Tu as mon imutaza boye. Donc, c'est que quand tu n'es pas robé, tu vois? Ça va nous faire maladie mentale, ma morale n'est pas bien. Tu comprends? À se palpiter. Comprendre? Non, nous, comme une grandeur, nous palpiter, ma camou, et ça, peut-être un débit. Alors, comme on a sommé, on va bêter ma sonne, on va manger. Frère, ce qui est dans les lots. Les gens qui ont tout na poto ba lobby ba pisinga pena mo na tiba instrument ah. Lobby ngana so bengi sa ba animateur T. Bon c'est qui voit ninga ki na ngana to na question. Oh c'est quand pour. Na segi. Na tiba ba instrument ah. Na binga no bengi sa ba animateur T kaka ba chanteur. Donc c'est que ba tout ba benga na TV ba chanteur wana ba ya ape ba yemba be kitoko. Na biso na mona so ba mo ta lobby ke za so. Na pena mona mutu mo tela za toko ta lobby ngana za fo. Na ba ngana za nga bien ba nde balinga ngate. Voilà. Chepe poudre de biso sous mais alati azobaka po yemo za convaincre. Aza kitoko za ne batu balinga kete tu vois. Bata bongo ba la kana bango. Mutu aza ayebite mais pona ayeba ayeko la sabatu ke ayebite est-ce qu'on constate. Tu vois, bassinateur bozo baza muta bozo ba signer ba mona bozo ba ne muso. Et na mona na ba bulu yekeni ba Alexandre ba bulu. Voilà. Soza papa moza mayebe parce que français jambo eza mulai. Comprendre? Et dans mutu tout mundele tanga ba mambela sa ba lecture. Ya ba to bele azoka tango tanga. Voilà. Ba mutu ba sala ngo ba se préparer pour toutes nos questions. Oza papa vous répondre dans ce que sans tenir compte que à part ba non moi sinon OK ba bokilo be ba Bazali. Voilà. mais papa bokilo na ko fanda côté mon boy na ba ninga ne ba aso ba ko sebolo on dit oh on nous balle na des donc et peut se valer non ça peut na ba to bongo et biga ça mutabu zoba yene pe ko yene. Voilà, Ferrari, s'il faudra parler de l'artiste, comme ce qu'on a niveau un album auto c'est là oyo place web to yo kapeyo nengo yembi na 4 orchestre ya fait rigola to comme ce qu'on a niveau ni tout ça na ba studio to comme na niveau ni étape ni tout ça na studio tout ça la banzembu toujours les gars to comme peut être aussi la banzembu de là mais sous bezali toujours continuer. Est-ce que bon France bien bosika moi arrêté papa ya ba pandémie oh il y a ma pandémie oh yebo stopper biso mambo wana stopper biso mambo répétition pamba stopper biso pinande to zaki kokutana régulièrement to travailler lobi to ke studio et privé biso ngo mais bon bientôt on a dit que mambo zonga na nord donc tout ça en studio voilà ndé tout ça pas dans studio la vocal les okota la guitare. Dans la mythe, c'est encore possible que non, mon bateau portant la biso. Si mon tour dans la pousse à bimé pas Ferrari, c'est encore possible que non contacter au père Bimi. Ouais, c'est un problème. Parce que tu as un studio bon à moi. Quand on va vider, il y a sous possibilité. On attend qu'on a studio. Non, si on a pas temps pour confinement, il faut que déjà pour temps pam dans la soupe, il faut un numéro comme ça, mon temps. Il faut un numéro, on n'a pas là. Il faut un numéro. Yo ko kopisa bango okesa banga ite yo nde opesa bato bazara bien mingi voilà on va sur la bien on makambo mokilo il y a des fous partout voilà Ferrari tout le monde qui m'a malé pour cette émission na biso invité avant ce qu'on a côté na moi j'ai mon boto sala ah est-ce que tu connais moi le mot ba Ferrari akala pene akala ata nenga batata to ngaka nenga bina batonya pa ko ni sumo mke kuna ko rappeler ga bato
eloko nanga kala ozali se motema na ngai moyengali na 12 ata mwinda nzela bolingo e promenade ya muyanga na yo lokola promenade ya betwale na la lune pendant la nuit oyaki na vinanga mpo komisanga liboma nasiaki dibashero betinga kibota na libota na bino bakristu bapekisaki bino koboma bongwani pumba kati ezala kaka na papa victore mpe ezala kaka na mama kati mabwaka miso tala na nsima bolingo botesa ngai nandimi nakufa na mabanga lokola setetie nakufaka soso asobolaka na ezola bwama ya komemelenga momingi na nzoto lelo relation nini ogarda na bancien contre na yo soki nde tozwi vie na biso Adolphe Dominguez bienfait de la forêt ogarda barelation nini tanke peti na bavie na ye bon togardaka relation na bacerveau nayebi ke na travaille na bagrand prêtre wana osalanga bien donc c'est ça question oyo eyi bato oyo ozalaki mpe mwa trop proche na lobeso siko toyebi te bato batundaka ndeko na biso mpe lobeso akenda wapi ba est ce que ozala contact na ye te par hasard te naa na contact na lobeso te soki nazalaki nango na nia na lobe peut-être kutu mpe ye kozala no nango soki oza nango na ye opesi ye mbote na part est ce que tokaka oyo bakangaki ye kuna toka toza na réalité banouvelle mpe na ye nayebi te nga mpe nalingaka natuna yango bien to ayebi bien apesa parce que otunaka poli te ya poli mpe namona ekala na nimero nenaka nango su te mais nayebi ke soki nakutani na kotuna peut-être ya koyeba vérité ya makambo aza mpe ndeko na biso congolais quelque part bakangaki ye kuna aza kuna maza na congo te esala biso ça fait mal mais nayebi te soki c'est vrai bakangai to aza na ye tozaka na kati ya qu'est-ce que c'est c'est ça frère olinga oloba nini onga na tuni yo te comme question dans l'ensemble eloko moko bomenga na pose yo question nango te c'est le temps oloba ah ouais otuni ngai te comment un artiste peut se comporter na kati ya pays na ye merci pour la question wana comment un artiste peut se comporter na kati ya pays na ye fera un artiste ndenge nakoki kose comporter na kati ya mboka na ye pour garder relation ya bien na image voilà ya bien faut se comporter ndenge nini est-ce qu'un artiste doit apporter nini na baki il y a des artistes mais tous les artistes ne sont pas utiles est-ce que bien comment ah il y a des gens qui sont star à TV pour nous bébé ba mémoire ba est-ce que tu sais ça ils disent n'importe quoi oh ils ont fait ça batulia na mutu ils ont abattu belo web c'est gazo tant ça moi n'est jamais pas comme un certain porte-parole Mourou. Voilà. Un certain musicien Mourajar Mourou. Tu vois? Les musiciens, il faut d'abord au travail. Il faut travailler dans le ça, il a publicité. Il faut la publicité, il faut la publicité. Ils ont un travail. Impolitesse n'a pas grand prêtre en Bogo. Nous il faut respecter l'homme. Pourquoi pour garder politesse pour que nous les et pourtant la Bible le membre de l'Ouézak si vous respectez nos vieux aux animaux normal pourquoi vous rendez la vie difficile bino moko pas mon roi qui yazara guerrier qui guerrier ba somba on a est-ce qu'on a posé une question moko ndena yambi oboye tout ça l'émission mo kitoko on balandi biso beti ba vue et belle internet ah oui vena biso puisque exemple vena biso président monde la chante à ça l'émission mo quelque part a beti ba vue muké yo koloba te ke na yo sala ba vie internet ko le commande la chambre ko koloba te ke non sala ba vie belé na ba émission ko le président monde la chambre place na lo bango pourquoi pas batu bazotala mutu baye c'est comme ça batu bazotala mutu baye bige ya sali ba vie et belé monde la chambre sali ba vie OK est-ce qu'on nga sko tana ya ko sepela na ngona te ba moni nga na sali ba vie belé ko le commande la chambre so quand c'est ndeso na lo bibongo ali batu babige nga le commande la chambre comme si bon mukoni ngana ko sasu œuvre loi mandasha parce que yesa sala mo liboso voilà yasa ba œuvre ezaki so tanta ko tibo komoni ke ba vie no mususu ba ngaba zo bina ngo parce que époque na bango ngo zo yo za bilo wande ngo ba vie na yo sali za na valeur ko lega ba œuvre na ye
Non. Tout va vie, je trompe. Donc tu fais n'importe quoi pour notre vie. Il faut ça la œuvre, moi, tu gardes bien. Et vous laissez ça. Tout le monde est beaucoup de window, va faire œuvre ça. Voilà, voilà. Comment sont courir derrière, va vinde, comme une forte réputation. Et puis au père de ma chance, c'est pas tout bien. Il y a moins d'artistes, moi, je suis basé dans l'intellectuel, tu peux bien là-bas. Bana ba père na ba parler kala ndenge zalaki balanda susu bango te pa utana hollandais pourquoi ya mwe bango mokindi batana on badaju parce que bazo mona image moko intellectualisme na kati ya bato moko c'est ça qui fait tano ma musique na bango mususu wana ezaka na mabanga te ba s'enrichir pourquoi peut-être pour na image bazo pesa na population parce que yo regarda lelo ba relation nini na ba massa oyo en dehors ya jet set vous en avez relation ni so beaucoup de temps peut-être les la kenon est-ce que moi boto kabula avec moi kopo bokabo et beaucoup tani est-ce que moi fait vous garda ba relation ni tout ça ba relation en tant que ba collègue na kati ya mais donc il paraît tous a pu partir comment on a pu monter PCB moi to petit para jamais ngana za déjà on a sur le bas tout par ça na makambo wana ti na banda kuti mbali mbote sans le bas kokutana pena matadi ke kiba kopesa ni bembo tokutana nete na pisa exemple sur le coup de kopesa na mbote pourquoi na tuni kaka ezala question kaka na tuni Ferrari na tuni kaka question papa to kopesa na mbote pourquoi pas ça la bien musala ne bien oui ça comme ça OK ça n'est pas autant pour la bien na yebi tima mbokese na ye ngana na tali okese na ye ngana yima mbokese na voilà Ferrari donc comme vraiment sur émission na biso mais donc ça donc moi boy s'il te plaît avec ta permission pendant la biso na moi il est quoi ndam donc Tonia après Tonia maison mère au succès dans jet set après au succès sur le autre rose la nani na prochain album est fait rigoler on songa biso pena OK voilà nazokoka te kovivre sans présence na yo oh Jansente ya baninga kuna desade baza kofete ngawa loboko na litama azozela bolingo na kwa ngambo nini motuka nini memio na retard boye ito matata na we watokutana kanga telefone kima barandevous ya bato misusu mpona za necessaire panayo opimelanga nyonso kasi bolingo te opimelanga nyonso kasi bolingo te elinga yo mama nakraka yo sheri elaka yo elonde oniokolo nonga mingi te daniele mwaku basentima oyo ya ngai ebomi kolamuka sheri shera matina bicyclette abosani limousine shera matina 207 abosani Ferrari ayasheta shera matina wewa bilengi nangeke na wewa olukelanga moto ecumu dia ndambu bazalaka elengi mingi nakofi bakoleka bombo donc banaki na biso maison qu'est-ce qu'on a tourné amour epelisinga moto nga yengi nakomi mitelingano mama examen nanga ezangi résolution yo moko professeur abolingo okoki kodefendre matière na yo te sango atubeli epai ya nganga o butu lelo butu ya mawa o ndeka zikisi zala motema na ngai etondi na mawa o mbunda bilengi na ngai ebetaki deja kala yo bakisi zembe na ndombolo nani akata makima wahe antemamokala mwana mokelelaka soki babotoli epi mpona maboko wanga mokolo soki babotoli ngai balingo sheri na kolela ndenge nini ye mama ingenge dona konde mama ingenge fredi lionzebe na keo bebe yosomisi nonga makala mesi mokimino na limete nasengi bavoise moto bapimeli ngai potango nalambaka nsuna bilei ndenge kutelaka bango ntina baconsta chere luka problème mpona kala voilà parce que toi aussi c'est ce qu'on a ndenge à jet set na pesa directement on na désannoncer mission et puis na tikelo shiko pe na ndenge za la en tout cas na kosenga na tout boto la biso na pesi mbote na redi makani masa na nga na kotinda bato bo s'abonner makasi be mingi na kati ya chaîne ya masa na nga redi makani TV ka bo s'abonner kuna na redi makani TV ezala donc ezapena kitoko bo récupérer pe dona kona za kuna donc excusez-moi, tous ensemble, il n'y a pas de souci. Je remercie vraiment l'équipe qui m'a tenu compagnie. Vous venez sur la piscine en beauté belé. Pourquoi pas dire aussi merci à notre sur Balandi émission du début jusqu'à la fin.
so boza na besoin ya numéro à Ferrari na sur réalisateur nanga ko pesa ako tia numéro à Ferrari wana c'est vraiment le temps hein, c'est vraiment le temps Ferrari azawana azana studio pour sola na ye ya ko sara na ye so biso kana ko boaka yo ye ba ko boaka yo so biso kana no ko solo li fo en tout cas libanga ya te bosana na yo ya za ne bongo la question maloba suka comme ça so 6 ka maloba mabanga na yo ke nango bien nenga loyembo na bien est-ce que soki à ça l'effort Redi Makani alukelinga guitariste moko abetaka pena bien pas de problème ngana fa na katikati awa guitariste awa bien écoute yo awa chanteur moko ayembaka makasi awa chanteur moi te na otanga na komona te mayembaka sur makasi est-ce que yo opesa raison te na te dona na roya te parce que na bengisi chanteur mosusu oya jamais roya émission naki mokonde semaine prochaine na sala ngo pas de problème ya musala na yo nde bongisa oyo sangate na mungongo baby ngai mungongo ebebanga makani okutinga olia fumbwa tina likaya mungongo bebi ni ebo beba jamais voilà ba dédicace et puis aussi ça encore dans le mbonenge sala ah ouais na pesi mon colonel Daniel Mwako Bambote Belé Dinaza Hotel Patrick Azadi Eric Djenga Michel Ngubi Précieuse Maombi, honorable Desté, Alex Makuntima, général Elvis, Bambote Beleshika Boali. On va profiter d'un peu de mon vieux Daniel Boudjiri Ribandeke, ça y est mon vieux n'a habité. Amédée Mackenzie Poutine, Dino Falanga, américain, tout le champion de trigo, mon vieux Franck, na Irlande, Richard Mokonzi, Jude Lucilo, l'enfant caté de Paris, Merlin Matangi, gendarme français, Maître Fabrice Miebe. Freddy Lyonze Benakia, mon frère, Papi Mbumba Paga Djuma, Mafifi Mukuna, Jogas, Alain Bila Mouvier, Gianni Christian Poiti, Trésor Teddy à la tortue, Ted, Star Rose, Bambo Tebile na Batu Balina, Namin Longola Diamanda, na Pesimboti na Eric Mbutu, Pesimboti na Mami, pour la différence de Bambo Tebile. Kusirkwa salami, Nakatia Motima, passeport d'amour Ziki. Amour et pensée, catastrophe d'amour pour na belle prise de pensée chabolingo, moté mais on a besoin kabirant d'amour. Ma boko na yo besoin ngai on a lukaka Claudie onga. Moté qui serke atekaka toujours na sengo, mosomba somba kango na mawa. Onga nangai Resefere zobelela kingasani zando na beleli yo Claude Onga destination le venangai de mon ça va traiter Claude Onga nazamwasi nazana nolenge suki apembe bimina notela sa mwana moke kaka motola katinga me fait plaisir ya bolingo olobaki yanga na yo secret na couvreli Obimise secret chambre salon veranda tie pas ba voisin Opanzinga sango ya mabe planète te tout entier Ata mawate otiki bola munanga na moto ya mbeto Yo futenga de o le même jour côté simbanda Kwa bola munanga va bien faire nga kwa tumba